Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Merci l'Esprit de gloire. Amen, la maman là. Je déclare une parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Qu'il soit équipé de toutes sortes d'équipements, Seigneur, afin qu'il puisse tenir ferme devant les risques du diable. Ce soir, nous voulons prier, afin que la pluie de la gloire puisse pleuvoir enseigner, afin que la pluie de la restauration puisse pleuvoir enseigner. Les gardiens du temple, l'apôtre Dido Moïse, Likenja et son épouse, qui constituent le berger de cette église. Ta parole stipule. De body som kan välsigna den här församlingen. En öppna himlen kommer din kraft. Nul. Quand on parle de nul, c'est-à-dire aucune puissance négative qui règne dans ces pays. Seigneur, merci parce que tu lui as donné ces pays. Qu'il avance et qu'il s'augmente et qu'il s'épanouisse. Si tu es d'accord, tu peux dire un amen plus fort. Si tu es d'accord, tu peux dire un... Que nul ne tiendra contre toi. Kommer din mod, Jesus det bara dig som kan vara i centrum, styra, leda, välsigna församlingen i Jesus namn. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba pambo la biso nyonso. Na tango o tozwi po topesi yango epai na Nzambe. Nzamba akanisela biso o tozolanda o tokoti déjà na programme na biso na émission na biso Jésus-Christ notre médecin. Nzambe wana amona yo. Nzamba akanisela yo. Nzamba pambola yo. Misala na okende liboso na kombo na Yesu. Tokobanda vraiment na prière comme d'habitude. Et pour être mon na Nzamba za kati na biso. Seigneur, te pesi merci pour ça malamu. To pamboli o Nzambe na Israël. To tiki moma ona maboko na yo et que molimo mo santo kamba biso de début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya moyineza na musika na biso plein son ennemi diabolique satanique za na musika na biso na kombo na Yesu. To belele ke molimo na Nzambe zo contrôle pe rene kati na biso na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pambola yo lisusu ba bien-aimé. Vraiment la sepeli ko mona bino lisusu na ebike tozo mona na sepeli ko sentir présence na bino na émission na bino bo lingaka mingi parce que bana na Nzambe déjà baza ko sepela bana na Nzambe bazo kumisa Nzambe pour na émission oh vraiment ndenge zokoleka que Nzambe zo pesa ba kimia na mitema batu Nzambe zo kangola Nzambe zo pambola ba témoignage ezali vraiment parce que Nzambe na salaka yeso na salaka akotika bisote yango na tango nyoso zo kota na programme au bien-aimé zala déjà na sengo zo sengo parce que Nzambe ko sala Nzambe ko visiter yo ya solo lelo naza na sous-thème moko so ya malamu Nzambe pesi biso sous-thème ezali les dieux qui relèvent. Nzambe oyo atelemisaka lisusu Nzambe oyo asalaka lisusu Nzambe oyo akoki ko changer lisusu vi na yo Nzambe oyo akoki ko telemisa mutu oyo azalaki ya kokweya. Émission na biso tobosana te eza Jésus-Christ notre médecin. Eza émission oyo tant tozo kotawa zala déjà motema no bien disposé zwa esengo parce que Nzambe akosala eloko moko na vi na yo oyo moko kokamo. Tant que tu as médecin, tu as un programme. Tu as déjà docteur na biso. Tu as déjà docteur na yo. Tu as déjà esengo, tu as déjà akobik sama parce que Nzambe akosalela yo bikamwa. Na kotanga mbala moko tanzali na Luc chapitre 13 verset 10 à 17. Ba bien aimé na kotanga mbala moko po na kotamba mo na message. Yom tozo koma komango malamu
kobosana te ko méditer pe yango. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son buffle ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia! Nzamba za lokumu, nzamba za nabiso, nzamba pambola yo bien-aimé, na yebi koza déjà nesengo. Ah, Bible zotalisa biso, il y avait une femme. Tozo lobela mingi mikolo basi, tokota pena mibali. Ndengi message ezali boye, ezaka kate se totangi verset ya mwasi, ezaka pona basi, ezaka pona biso nyonso. Ba papa, ba mama, bana, biso nyonso. Ah, Bible zotalisa biso, il y avait une femme infirme. Moi si o azalaki courbé. Moi si o azalaki fidèle na kati église, hein. Abandé koya na église, azalaki mutu pamba te. Azalaki fille d'Abraham. Azalaki chrétienne, azalaki ancienne. Aoumela na église, 18 ans malade, abandé pe kokende église. Azalaki vraiment fidèle. Bien aimé katina kolo. Le no batonsi ba comme kosa ba 5 ans, ba 3 ans na église ake. Mais moi si oyo 18 ans courbé, malade, mazokende na église. Solution za kite na vie na ye. Azaki ko tambola malamu te ka ko gunza maboy. Tala biso basi nde tozaka fier. Tala nde biso to inga ko tambola. Tala mutu nyonso za la papa olingi ko tambola bien. Mais sikoyo okoma courbé. Akomi courbé azoko ko tambola te infime, possédé. Mais azaki toujours kokende na synagogue. Azaki kokende église ko sambela devant ba sacrificateur, mais ba pesa ki solution te. Azaki solution ta mukolo moko te. Azalaki toujours kokende mais solution ezalaki te. Peut-être yo pe ozandengwana, ozana ba situation ozokende na église solution ezate. Peut-être ozoleka na kawana. Moi si o avant zalaki malamu. Moi si o avant zalaki na kimia. Moi si on avant bande kotambola boya kotelema. Mais un jour makambo changea kitango nini? Tango Satan ayeko leka na kati na ndako na ye. Tango Satan ayeko lekisa liboko ne na kati na mukongo na ye, abalusi mukongo na ye. Nini Satan simbaki na kati na nzoto na mwasi oyo? Satan simbaki mukongo na ye akourbe yango. Nini Satan simbi na vie na yo? Alléluia. Nini Satan simbi na vie na yo bien-aimé? Nini Satan a courbé na vie na yo? Satan simbi nini libala na yo? Lelo ko swana, lobi ko swana, eza susu normalité. Nini Satan simbi na kati na famille na yo? Satan simbi bana na yo? Bible lobi mwasi oyo, liboko a Satan simba ki ye e courbé. Mais azoka en église devant ba sacrificateur, changement zalaki te. Nini Satan simbi na vie na yo bien-aimé? Satan simbi matrice na yo? Nini Satan simbi na vie na yo? Satan simbi ba faire na yo? Nini Satan simbi na kati na nzoto na yo? E kokoza na Satan simbi pe mukongo na yo? E kokoza Satan simbi makolo na yo? Makolo ezotelema te?
okomi infirme nini Satan simbi na vie na yo Satan koza simbi ba reine na yo loboko ya Satan leki simbi ba reine na yo etie malade nini Satan simbi na vie na yo yo moko yebele ko Satan simbi Bible lobi mwasi o 18 ans malade ya souffrance courbé nini Satan simbi na vie na yo papa peut-être Satan simbi nzoto na ki mobile comme courbé moyen tele mezate comme courbé nini Satan simbi na nzoto na yo Satan simbi mutu na yo et comme troublé nini Satan simbi maboko na yo douleur na maboko sila kate mais na ko biso na poko na lelo Satan place a simba kiwana to Satan place a simbi Jésus Christ na poko alelo azo leki sapeka le boko na wana azo telemisa oli susu azo telemisa oli susu na kombo na Yesu Bible lobi mwasi oyo un jour akutana kina Jésus kaka na kati ya synagogue wana tango Jésus amoni ye ayokeli ye mawa ayeko comprendre que zaki Satan ayeko comprendre que mwasi oyo aza animé d'esprit ya mabe aza possédé Jésus alekisi loboko na ye Bible lobi Jésus atie loboko na ye likolo na mwasi oyo tango atie loboko na ye mbala moko mikuwa etelemi lisusu mikuwa etelemi bien aimé yo muto sana makolo Satan simbi yango makolo ezokoka kotelema te yo zolanda ngai za na kondima telema na kombo na Yesu telema na kombo na Yesu telema lisusu yo muto za maladi ozo comprendre te e wuti wapi nzamba délivrer na kombo na Yesu nzamba changer situation na yo nzamba changer situation ya bana na yo nini Satan simbi na kati na vie na yo bien aimé loboko ya Satan simbi kote nini kaka place loboko ya Satan simbaki lelo Yesu loboko nezo lekawana kaka ndako o Satan kotaki lelo loboko na Yesu ezo lekawana kaka place Satan zo lelisa yo kaka place Satan simbeza na mutu na yo loboko na Jésus Christ ezo ko lekawana ozo zo délivrance na yo na kombo na Yesu ozo bikisama na kombo na Yesu nini Satan simbi asimbi ba faire na yo kaka place wana simbi lelo na poko lelo loboko na Yesu ezoko leka wana ezoko délivrer yo bien aimé moi sur 18 ans ya pasi metanga kutana kina Jésus mikuwa o ba docteur ba kokai kotele misate ya ona zo benga Jésus Christ notre médecin ba docteur ba kokai kotele misamikuwa na te bien aimé ba docteur ba kokai ko sunga yete ba kokai pe ko découvrir eloko ezaki kati na yete ni ba sacrificateur azaki 18 ans azaki pembe na ba pasteur bazo kokate bazo die ba même pas ko détecter loko nini eza kati na ye eza na ba maladie mususu OK pas ba docteur bazo mona ngote peut-être oza pe na situation ana eza ba maladie mususu ke pas ba docteur ezo mona na te neti yebisanga par exemple maladie oza possédé na maladie bandoki bazo ko envoûter yo maladie wana modèle wana microscope nini ke monango pauvreté microscope nini ke monango kaka Jésus mutakoko monango kaka Jésus Christ de Nazareth mutakoko monango tika maladie oyo bazo mona te wana Jésus a monango pas délivrer yo situation oyo zo troubler Jésus a monango pas délivrer yo Bible lobi Jésus mbala moko tonga moni mwasi oyo a détecté mbala moko alobi mbala moko alobi 7 femmes aza possédé na milimo mabe ezali loboko ya Satan. Alléluia. Jésus aza malamu alobi oyo na mukongo na ndenge akomi boy eza loboko ya Satan. Donc ayeko découvrir mbala loboko ya Satan mais azaki na ba sacrificateur ba chef ya synagogue mutu ta kokai ko découvrir que zaki loboko ya Satan mais Jésus tanga ya lobi oyo eza loboko ya Satan tika nga pena lexa loboko na ngala pona zo délivrance yango na poko na lelo yamba délivrance no na kombo na Yesu yamba kimia no na kombo na Yesu yamba esengo no na kombo na Yesu changement kota na vie na yo kimia kota na libala na yo kimia kota na bana na yo au nom de Jésus. Nini Satan simbi balinga te okobiki sama
balinga te okopambolama rencontre na yo na Jésus eza po bika eza changement eza miracle eza po prospérer nini Satan simbi mukanda na yo bando na mboka ozozo mukanda te na pokwa na lelo nzamba peso mukanda nzamba pesa yo kimia nzamba pesa yo esengo oza na kati ya programme ya Jésus-Christ notre médecin okoko lela te aza médecin na nyonso aza médecin na nyonso okoko lela te bien aimé kati na kolo tango Yesu az telo boko ne kati na mwasi oyo abikisami directement mutazalaki courbé atelemi lisusu miku etelemi place ba docteur bakokaki te asufraki peut-être na maboka ba docteur na kofina ye na ba massage batia bozo simba te mais Jésus sans tonga sans kisi kaka le boko na nguya et redresser lisusu mwana mwasi oyo etelemisi ye bien aimé nazo ko répéter koloba oyo ezotungisa yo oyo Satan sa courbe na vie na yo oyo Satan sa simbi na vie na yo Jésus-Christ de Nazareth ayeko telemisa ngo lisusu na kombo na Yesu ezala nzoto na ki mobali bien aimé lelo Saint-Esprit zo poussenga mina loba pona ba papa pe nzoto na ka mobali ke Satan leki wana simbi ekomi kaka boza courbe nzambe akotelemisa ngo lisusu aza capable na pokwa lelo sikozo kangai yamba délivrance na yo na kombo na Yesu lobiko ekota na ndako na yo esenge ekota na ndako na yo Alléluia nalingi vraiment za nesengo mwasi oyo abikaki tango abiki ba chef ya synagogue yoka likamboleki ba chef ya synagogue basepeli te bavandi na mwasi oyo 18 bakoki kobikisa te mais tango mwasi oyo abiki ba chef ya synagogue basepeli te basiliki babi pourquoi que ne kobikisa te oto tangango babi pourquoi que ne bikisa jour à sabbat koko bikisa mutu te bien aimé ba chef ya synagogue basebele na mukilo ya chef ya synagogue akoko ekozala ami na yo chef ya synagogue ekozala na église na yo chef ya synagogue ekozala pasteur na yo chef ya synagogue ekozala mobali na yo mwasi na yo bana na yo chef ya synagogue ekozala ba famille na yo papa na yo mama na yo ba chef ya synagogue basepelaki te ba chef ya synagogue basiliki ba sacrificateur bazaki kuna basiliki babi Yesu koko bikisa ete jour à lelo c'est jour à sabbat bien aimé muta biki ka nengo za bonongo zo landanga ba chef ya synagogue pe ba sepela te parce que na programme tango bikisama OK devant bango bako pe ko wanga na délivrance baloba ote obiki bien te to bonde la susupo na yo esiko za nengo zo yo kanga lelo bikisama okobikisama na kombo na Yesu balinga te okobikisama ba chef ya synagogue balinga kite balisepela kipete mais Yesu asalaki yango Yesu akosala ata famille no balingi te ata mobali no alingi te ata mwasi no alingi te ata batu balingi te ni sala na ezaki akobeba Yesu akotombola ngo lisusu akotelemisa ngo lisusu esengo ezaki na ezanga na libala no Yesu akozongisa ngo lisusu ba chef ya synagogue banani eza bato balinga komona te muta pambolama tala na mutema mabe modèle wana mutabiki ozoba na yeke azonga nde sous jour à semaine donc eza comme tabiki lelo bozo bisa zonga lundi ezalaka ngam na biki lelo bozo sanga zonga lundi no ozonga te lelo pena 18 ans ya pasi lelo na biki bozo sanga te il faut zonga lundi to zonga mardi esimba te alléluia ba chef ya synagogue basepeli te bango wana o baza pembeni na yo bien aimé balingi komona yo souffrir balingi komona yo lelaka kaka balingi komona ona kati église oya kaka na ba problème balingi komona yo ozala kaka mwasi oyo mikolo nyonso soka bengi yo pamba na ndako na nga vraiment lelo makambo ezosimba te wana nde basepeli ba chef ya synagogue nde na yo koza même une église na yo koza même pe pasteur na yo tellement que ozaka na ba problème
azo préféré amona koka na ba problème pour nzana ba problème non azo profiter ba offrande ba makambo ebele ebika ka onenga za ba problème azaka bongo balingi muta bikate tala nano bato bazaki bato na nzambete ndenge nini bakene koloba ke po anino bikisi mutu ba chef a synagogue balingi kako lelaka bazo sepela kutu na bénédiction na yote balingi ko yoka yo ozala kaka mutu ke lelo penda tozaki na papa na d'urgence moyen te nazo koka kutu te pasi moyen te wana nde bato basepeli makama mukandanga comme makama mukandanga foma moyen te mbila komo lukisanga wana nde chef a synagogue asepeli mais ceux qui bayoki obali bayoki kanda balingi ozala kaka na ko souffrir oza kaka na kolela donc situation non échange akate bazo ko profiter na nzana na situation na yo po na ko utiliser yo mais lelo na ko ebisa yo bikisama na kombo na Yesu ko tielika na kati na mutu te bien aimé tielika no pa na Nzambe tala ba moso azako ke na kati église azaki pembe na ba chef a synagogue azaki pembe na ba sacrificateur mais tango ba bikisi ye ba yoki passe ani okoyoka muninga biki pasa nino koyoka peut-être tango banoke nazotie like pa na ba chef a synagogue alobi bato ba kobikisa ngai OK zaki bongo te fallait Jésus-Christ de Nazareth abikisa longole like pa na moto mais tie like pa na Jésus-Christ de Nazareth même ngao nazote ya yo ko tie like pa na ngate bibalobi ala kela mabe o tie like pa na moto Kote like pa na ngate, tie like pa na Jésus-Christ de Nazareth. On a ko la kisabino, o ngai moko asala kati na nga. Na pokwa lelo, asala pe kati na yo. Ba sepelite zaba o ba sepelaka na bénédiction batute. Alingi ayoka kaka nzembo wana ya ba malheur na kati na vie na yo. Alinga mona kaka nde mona nazo bela nde mona nazo souffrir nde mona nazo troubler na ba démon alingi pete bato mususu baleka na ba bondela pona yo alingi kaka ye moko akendaka kuna salaka ba prière pezo simba te mais alingi kaka salaka ba prière ye moko ba chef a synagogue balingaka te mutazala azwa changement ce qui change mais continue la vie à mon tout bas sepelité tala o na quatre églises na synagogue parce que Jésus azalaki bango pe bazalaki wana mais tango ba monika ka délivrance à mutu ba siliki ba komi ko yakande lendi na ya lendi nga mutu na souffre na maladie na nyoko na maladie na ya lendi na koki ko ya lendi te ba fâché yana batu mususu obeti eli solo kaka libana ngeza kana kimia te mobala linko balanga te tozana kimia te mukolo ko yebiseka olobika ke mama tozo balana na décembre au moins a changé comportement a commission renemi ba chef a synagogue alingi komona yo kaka otangisa kamai na misu église mobimba bayeba ki situation ya mwasi oyo église mobimba bayeba ki soki mwasi wana o mkonge gumbama mais mkonzamba kangola kiye histoire échange qui histoire na ezo changer année o na kombo na Yesu histoire na o Yesu azo changer ngo na kombo na Yesu na pokwa lelo mtozo landangai nzamba changer vie na yo a changer vie ya bana na yo grâce na nzambe kitana bomo ina yo nzambe Yesu na biso wana ayokela ki mwasi o mawa tika yokela pe yo mawa bien aimé tika Yesu ayokela ndako na o mawa tika Yesu ayokola misala na yo mawa tika Yesu ayokela bana na yo mawa yo mtozo koyoka ngai yo mtozo landa ngai na eko fortifier yo message oyo na programme o na émission ezaka pona ko fortifier yo o telema lisusu ko banga eloko te parce que ceux qui to bondeli tangu tozo ko bondela nzamba ko sala mawa na nzambe ko kita haleluya Yesu atali bango alobi bino boza ko loba boye pona nini bolingi te moso ya bikisa mapo nini aza moko ya ba fille Abraham aza moko ya ba fils ya Abraham okotanga bi ezaka ka fille te mais ape yo papa ozolandanga ozape fils ya Abraham mutu ayambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi okomi fils ya Abraham
Alléluia. Muto bangisa yo te. Ozana droit ya guérison. Yesu alobi azape moko ya ba fille Abraham. Azape moko ya ba fils Abraham. Il fallait abikisama. Esengeli abikisama. Donc ezaki obligation moko il fallait Yesu abikisai. Il fallait abikisama. Il fallait mona loboko na Nzambe. Ozo mona loboko na Nzambe ane oyo. Ozo bikisama ane oyo. Ozo zwa kimia ane oyo. Parce que ozape mwana na Nzambe. Alors il fallait bikisama. Comment bino bolingi ta bikisama? Et comme couple na bino 18 avant de bino na boko kelo côté. 18 avant de bino situation solution ezate. Mais si ko bolingi ta bikisama pwani bongo bangombe na bino. Ba jour à saba bo bimisaka bango te boki ko melisa bango mai. Siko ngai o na Nzambe mokonzi na ba mokonzi ya saba. Saba na bino ke sala nganini. Oya kangami awa aza fils ya Abraham, aza fille ya Abraham, esengeli abikisama na kombo na Yesu. Voilà pourquoi na bikisiye. Bino bozo traiter bangombe na bino bien, bolingi nga pe na traiter batu nanga bien te. Mama, papa, oza mutu ya Yesu. Voilà pourquoi Yesu akokota na kati na vie na yo. Voilà pourquoi Yesu akoyokela yo mawa. Oza mutu ya Yesu. Alléluia. 18 ans il y a passé. 18 ans il y a malheur. Il fallait Jésus à délivrer. Yesu alobi talana no mosi o azala ki posséder. Aza na ba chaîne. Il fallait na délivrer pe ba chaîne nyonso wana ekoya. Na yebi ba chaîne ba kangi yote. Mais Jésus-Christ a ekokwesa ba chaîne nyonso wana na kombo na Yesu. Ba chaîne bakangi bana na yo, ba chaîne bakangi musala na yo, ba chaîne bakanga vie na yo, ke vie na yo kende liboso te, o meka kaka boy ko simba te. Combien des années au sali? 18 ans na poto, 20 ans na poto, 30 ans na poto, osote la vie no ke ezo simba te parce que ba chaîne bakangi yo na ba chaîne. Mais Jésus-Christ médecin na yo, aye ko kata na ba chaîne wana lelo na kombo na Yesu. Yesu aye ko kata malédiction wana na kombo na Yesu. Aye ko longola nyoso satan semaki na kombo na Yesu. Na poko na lelo mtozo landanga. Ba chaîne kweya. Ba chaîne kweya. Ba chaîne kweya. Na kombo na Yesu. Osa délivrer. Osa délivrer. Osa délivrer. Au nom de Jésus. Osa délivrer. Okokufa susute. Okokufa sus na maladi wana te. Na eko yebiso na poko na lelo. Maladi wana. Yoko mona suka na yango. Yango ke silisa yote. Peut-être tu t'en vendre lobi ke neza boy. Maladi okande ke bomanga. Non. Longola maloba wana. Yoko mona suka ya pauvreté wana. Pauvreté wana te ke boma yo. Yoko mona suka ya maladi wana. Maladi wana te mte ke boma yo na kombo na Yesu. Oko mona ndenge zo sila. Oko témoigner. Alléluia. Nine so le lisa yo bien aimé. Qui so ça na posa na yo. Alobi ba chaîne, abi mwasi oyo azalaki lié. Fille Abraham lié. En ce qu'une église liée, il fallait Jésus qui t'a délivré. Peut-être yo pene na lobby 20 ans, 30 ans, 5 ans na ebi situation na yo te, mais na eko ebisa yo. Et si ka bakanga ki ona ba chaîne wana. Jésus-Christ de Nazareth akwesi yango. Akombo na Yesu. Yo zo ka mongongo na Nzambe na nzela na ngai. Nzamba zo lobela yo. Na oyebisa mutu moko koti na poko na lelo okokufa te. Yo mutu zo banga. Parce que ba docteur ba lobi okokufa te. Yo esengelo mona suka likambo wana. Oko vivre ango. Likambo wana ekeboma yo te. Situation ekeboma yo te. Esengelo mona. Bible lobi tango moso abiki. Tango Yesu alobi na bango bongo. Parce que moi ça abikaki. Tango Yesu alobi na bango bongo, alobi ba hypocrite. Yesu c'est ba hypocrite. Et là koni bino boni bo lakisa. Bozo ça c'est comme si boni ko aider, bozo aider te. Ba tu musu baza pembene ba osa net ba olinga ba aider, musu bazo aider te. Ba chef à synagogue. Ba kombo na bango wana.
bazomona mutu na kati église balinga continuer bon bazomona mutu na kati ya mboka o balinga continuer sans mukanda bazomona mutu na kati ya mboka balinga continuer malade bazomona na kati ya mboka o balinga continuer na souffrance na kolela lela Yesu abi ba hypocrite bazomona mwasi o 18 ans nini bosali le côté eloko ni bosali na kati ya vie mwasi eloko côté sikonde boni boyokele ma ba hypocrite bozokosa pona nini na présence na yo bazo sala mawa metango kenabi azui mais Yesu akolobelo jamais bongo mais Yesu aza pour consoler. Alléluia. Yesu aza pour consoler bien-aimé. Yesu aza pour na alongolo mai na misu. Yesu aza pour na a relever yo. Yesu aza pour peso force. Moso azaki na soni. Azo tambola kaka elongi na se. Amesani na souffrance. Mais Yesu abeko ko mesana na souffrance te. Fongana kita. Na sa eloko moko. Na pokwa lelo. Yo mtozo kanga peut-être o mesana na maladie wana. O mesana na pasi wana. O mesana na souffrance wana. O mesana na échec wana. Mais Yesu alobi na yebisa yo échec wana ezo sila na kombo na Yesu. Souffrance wana ezo sila na kombo na Yesu. Oko mesana na pasi te. Oko mesana na souffrance te. Israël a mesana qui n'a pas comme la maman moka comme on regrette lobby toi comme devant mer rouge à lobby Moïse to zonga na biso kaka to zonga na biso kaka pa ya pharaon to ya kokufa to mesana qui na biso tazo beta biso mais tozo lia ka ba muke mais nzamba tala lobby ba koki ko mesana na pasité nga na za nzambe na bino na lobby passe zo silande lelo ba égyptien obozo mona oboko mona bango lisusu te. Maladie wana komona ngo susuti. Douleur wana komona ngo susuti. Stérilité wana ezotika yo. Blocage ya famille ezotika yo. Ba démon bazotika yo. Malédiction ezotika yo. Mawa wana ezotika yo. Pasi wana ezotika yo. Na kombo na Yesu. Alléluia. Tsama kosala kati na yo. Kobanga te. Kozala papa kolela lela te kozala papa ya komitungisa mate ata ba problème lekeli ata ba facture ata soki ba bakamoni na ye ko lobela yo nazo prophétiser po na yo zwa kimia nzamba lingoza na kimia nzamba zo kota na kati ya motema na papa so kimia nini zo trouble yo okufa te okokufa te na ba situation wana okokufa te na komba maladi wana okokufa te na makambu docteur alobaki na o okokufa te okomona gloire en Nzambe banda komona gloire en Nzambe na kombo na Yesu banda komona gloire en Nzambe na kombo na Yesu ane oyo mona nkembo na Nzambe ane oyo témoigner ane oyo vi na yo changer ata mobali aboya kiyo basimbaki basimbi yo sata simio côté libala Nzambe azoti zo mobali mususa malamu ata mwasi akimio Nzambe azotindela mwasi mususu mais na o toucher ba domaine nyonso na pokwa lelo na lingi o comprendre que Yesu aza médecin ndenge na lobaka médecin na domaine nyonso. Alléluia. Médecin na domaine nyonso. Nini commission na suka nini ezolelisa yo émission o Nzambe apesi biso po tozaka consoler eza pona ko fortifier biso tango abikaki ezaki na batu ndenge na bi ba chef ya synagogue ba sepela kite mais bana na Nzambe ba glorifier ki Nzambe bénédiction na yo makambo Nzambe akosalela yo ane oyo ata ba yini na yo ba ennemi na yo ba ko sepela te ata ba yeni ba ennemi na yo ba ko yoka pasi na motema mais bana na Nzambe batu na Nzambe ba ko kumisa Nzambe pona bénédiction na yo pe ba ennemi no ba ko zala confondi yoka Yesu a répondre bango abi ba hypocrite poni ni bino ba chef ya synagogue boza mitema mabebo muta pambola mi muta bikisami bozo bazonga susu lendi Yesu répondre bango bazaki ba ennemi ya mwasi oyo ba ennemi na yo Yesu pas répondre bango Bible lobi tango
Tango Yesu répondaki bango, bazalaki confondi, bayoka ki soni ane oyo ba ennemi no bazoka soni na kombo na Yesu. Soni o balingaki balatisa yo, ezokende na côté na bango na kombo na Yesu. Bakozala confondi au nom de Jésus. Mais na ye vraiment na esprit na Nzambe pona ko telemisa yo. Na lingi susu te oza muta ko lela lela. Oza muta ko bakanisi. Oza muta ko nyokama, mais na lingi o vivre nkembo na Nzambe. Nkembo na Nzambe. Gloire, gloire na Nzambe. Parce que gloire na Nzambe zali. Azamala Nzambe wana. Hallelujah. Pambola mesiko zali. Bikisa mesiko zali. Kangola maleleza journée na yo ba déclaration. Esika bakanga ki yo nazo bimiso wana na kombo na Yesu. Hallelujah. Motema no ezwa kimia. Motema no sepela déjà. Motema no esengo. Esika loboko asatele kaki. Yesu na poko lelo. Alekisi liboko nae. Azo lekisa. Azo loboko bika. Okokufate. Okobika. Okopambolama. Okopambolama. Échec esili. Mawa esili. Échec ane passé wana. Okota na ngote ane oyo. Okokontinue na ngote ane oyo. Moi si au 18 ans. Mais ça quand même na ane moko. Mukolo moko. Nyonso echangeaki. Mukolo na yango eza lelo. Mukonango yayo eza lelo. Le mosi o eza ke ça qui 18 ans yayo n'aime pas ça li comme mais un jour tant yaki na synagogue aye ko comprendre que eza na mutu moko ba bengi Jésus Christ de Nazareth o ya changer capacité sabato akutana kina mukolo moko na tongo moko vie mosi changeaki tongo na eza lelo pourquoi na eza lelo o vie na yo pe ko changer na kombo na Yesu yamba changement wana yamba grâce na Nzambe. Nzamba yokela libota no mawa. Ba faire o ekoyaki nzamba tele misango lisusu. Webi ke sika o biso to kokate nzamba koma place wana. Et sika ba docteur ba lembani nzambe akoma kasalaka. Jésus Christ de Nazareth. Ye wana nzambe na biso. Nazo lobela pona Jésus Christ de Nazareth. 18 ans ya kolela. Courbé. Nzamba tele misango yo sa tele misemba la moko. Telemane o na kombo na Yesu. Alléluia, alléluia. Mais peut-être que ça peut moi nanzama zo mitungisa molo bingana sambelaka nakendaka église pourquoi makambu nanga zo simbate to bosani te mutu moko na kati na Bible babengi Job. Job azalaki un homme de Dieu. Mutu on Nzamba banako betela tolo. Mutu on Nzamba banako betela tolo lobike mutu wana Job azalaki vraiment mon sali na Nzambe. Un homme de Dieu puissant. Azo banga Nzambe. Mais un jour, Satan paleka ki na kati na ndaku na ye. Satan leki na kati na ndaku na ye. Satan eko simba na kati na ndaku na ye. Bien aimé kati na nkolo, na mukolo moko. Job a perdre bana. Akufisi bana. Santé. Akomi malade. Ba faire nyosa banda ko sala et baby. Na mukolo moko mwana na Nzambe mosali na Nzambe Nzamba zo tutela tolo alobi c'est mon serviteur mais tango loboko a Satan le kaki nyonso e aki kobeba peut-être yo pe zo lobake nazo mosali na Nzambe mwana Nzambe qu'est-ce qui se passe okufisi peut-être bana mais oza moi si moko famille bosambelaka ozolela ozobelisa bana ozolela yo moko zobela ozolela ba faire na yo entreprise na yo e baby e kwei mbongo eza lisusu te ba demo ba koti na kati na vie na yo ba eko détruire loboko ya Satan koti esimbi misala na yo tala loboko ya Satan ndenge simbaki ndako ya Job mwasi Job abimi lokola chef ya synagogue abina Job finga Nzambe okufa azotina moninga akufa finga kaka Nzambe okufa abimi lokola ba chef ya synagogue na mokolo moko Job aleli na souffrance na pasi Job aleli abina sali nini eloko nini ezoleka na vie na ngai bana bakufi na mokolo moko misale baby Nzambe qu'est-ce qui se passe na kati na vie na ngai
Molimo ya nini lataki Job, molimo ya impuissance. Et lataki pe Job. Nde nazolo balelo zamba zoti na ngami côté ba papa pe. Molimo ya impuissance lataki Job e kangaki Job. Yebisanga nanu Job denga zaki na maladi baba kwanza nzoto nyonso. Ndeni na kokai koyoka posa mwasi. Ndenge ni na kokai koyoka posa mwasi. Tango nzoto eza maladi. Okoyoka posa mwasi ndenge nini? Bakwanza partout. Okoyoka posa mwasi ndenge nini? Peut-être oza ade na soloba. Molimo ya impuissance tam sous se kangi yo. Peut-être bana pe okufisi pe bana. Alléluia. Oh Jésus. Tenenya iso na poko na lelo. Osa mwana na nzambe ko banga te. Ba souffrance à Job et yaki. Ezaki te parce que sumukaki. Ezaki te parce que zaki na malédiction. Mais ezaki ponkembo na nzambe mimoni sama. Na poko na lelo. Ba passe ozoleka. Yebaka nzamba ko sala. Nkembo na nzambe ke mionisa na vina yo. Batu bakoloba ya solo. Tomoni nkembo na nzambe kati na mutu oyo. Tomoni gloire na nzambe kati na mutu oyo. Job azalaki mosai na nzambe. Alelaki. Me nzambe. Ayebaki ke ifuna kitisa nkembo na ngana libota na Job. Asali le côté. Malgré azo souffrir. Asali le côté. Souffrance na yo. Ezate parce que sumuki. Ezate parce que bomi mutu. Ezate parce que osalelo komoka mabe. Ozo mitungisa mayo mokolo binzambe na sale nini. Pourquoi vina nga kaka boye. Na lingi na ebisa yo. Eza pour nkembo na nzambe monisama na vina yo. Ane oyo. Nkembo na nzambe zo monisama na vina yo. Na kombo na Yesu. Na mokolo moko Pedro bana. Na mokolo moko. Ce n'est pas facile. Mais Job. Et kokisa makesala makiponae na mukolo moko ayaki ko perdre. Zela tozotanga ngo Job chapitre 42 10 à 13. Nazotanga na otanga 10. Job répondit à l'Éternel. Non, dans otanga 10. Pardon bolimbisi. Bible lobi Éternel établit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Mais yo kotanga tina 13, ngana tangi tina 10. Bible lobi Job azalaki kobondela na ba moment wana. Atika ki prière te yom tozo le lozo ba nzambe qu'est-ce que c'est parce que tika prière te. Job abande kobondela. Malgré bana bakufaki, malgré bitumbe zalaki, malgré maladi na kati ya nzoto, malgré mwasi kondimesilaki, malgré souffrance ekotaki, mais Job abande ko bonde la bien-aimé. Tango Job abande ko bonde la Bible lobi, Nzambe yokaki prière à Job. Nzambe a établi Job. Azongisi na premier état oyo azalaki. Na état oyo azalaki nango liboso tanga azalaki mwana. Azongisi ndenge abotamaki. Azongisi na volonté na Nzambe. Azongisi ba grâce na ye. Azongisi nyoso Job abongisaki. Na ekoyebisa mutu moko na poko na lelo. Souffrance na yo ezoko sila. Nzambe wana azoko rétablir yo lisusu. Nzambe azoko rétablir yo lisusu ndenge asalaki epai na Job. Kana yo ezoko changer. Azozongisa yo na premier état. Azoko zongisa yo na premier état ndengo zalaki liboso ndenge Nzambe akelaki yo na pokwa na lelo Nzambe rétablir santé na yo Nzambe zongisa yo na premier état ndenge santé ne zalaki liboso peut-être liboso zalaki malamu nde nabi mwasi o liboso zalaki malamu Job pe liboso zalaki malamu azalaki na nyonso azalaki nango azalaki na bana metango ebungaki azalaki na santé metango malade ekotaki azalaki na bafer metango bafer nyonso esilaki ekufaki alelaki metango abondelaki epai na Nzambe Nzambe a rétablir ye lisusu na pokwa na lelo Nzambe azorétablir yo pe azozongisa yo na premier état na kombo na Yesu azozongisa na volonté na Nzambe.
Peut-être yo pe ndongo zalia ko kolobake ngai avant nazaka pe ka malade. Ce qui même avant zala kaka maladie ou soit obotama kaka maladie obotama kaka na ba problème na eko yebisa yo ozoko zonga susu na première état na kati na volonté na Nzambe parce que volonté na Nzambe zali te yo souffrir volonté na Nzambe zali yo bika volonté na Nzambe zali yo changer volonté na Nzambe zali yo sepela yamba grâce wana na kombo na Yesu volonté na Nzambe yango wana nini zo lelisa yo nini zo tungisa yo ozoko zonga na eta wana na kombo na Yesu ozoko zonga na première eta na kombo na Yesu ndenge Nzambe alingaki ozala liboso Nzambe alingaki ozala liboso nde nini Nzambe alingaki azoko mono homme d'affaires azoko mono mutakimia zonga na eta wana na kombo na Yesu zonga na première eta wana na kombo na Yesu Nzambe azoko rétablir yo lisusu ozonga comme avant ndongo zaki avant Bible lobi Nzambe a rétabli Job azongi na première état azongi ciel sous na première état ndenge Job azalaki pe apesi lisusu bana o bakufaki azongi ciel lisusu double na biloko oyo abungisaki Nzambe azongisela yo double na oyo bungisi Nzambe azongisela yo bana o bakufaki Nzambe ressuscité oyo nyonso ezalaki ya kobeba na vie na yo mpe ya kokufa na kombo na Yesu Nzambe azongisela lisusu bana epuis na epoke wana balobi bana Job bazaki kitoko ezaki na bana moko te bakokanaki na bana Job parce que Nzambe soki a rétabli mutu ezala kaka ya malamu apesi double o Job azalaki nango ezaki muke do bapesi susu double nango bapamboli lisusu Nzambe azongiseli ye ya mingi na pokwa na lelo Nzambe azongisela yo Nzambe azongisa o nyonso bungisaki Nzambe atelemisa lisusu ba faire na yo Nzambe atelemisa lisusu santé na yo Nzambe atelemisa vie na o spirituel place obande ko bondela ozokoka lisusu te Nzambe atelemisa o lisusu Job amoni loboko Nzambe atikalaki ya kolela te abande kobondela eke Nzambe akiti asali lisusu Nzambe akiti apesi susu kimia Nzambe akiti a délivrer haleluya Nzambe a délivrer yo a délivrer bana na yo bele metango zondima me ezokokisela po ezosalama po na yo ezokokisama na vie na yo yango Nzambe alinga sala azongisa yo na première état na yo ndengo akelaka yo nini obungisi nini ozoluka ane ozozwa te nini elelisi yo ntango molai nini ezonyokola motema na yo nini ezotungisa yo nini opedre na kati na vie na yo Nzambe aza capable ya kosala o récupérer ngo kaka lelo Nzambe asali kati na Job abungisaki bana nde na uti koloba mais Nzambe asali a récupérer Nzambe apesi plus na oyo azalaki nango kutu avant ezalaki muke abakisi plus parce que aza Nzambe à rétablir Job, à rétablir Péo. Avant Job azaki bien. A mon équipe nazaki na bénédiction. Mais tant que Satan leki a komi kolela. Mais le boko na Nzambe nenge na lobi. Le boko na Nzambe e ko leka kaka na famille o Satan lekaki. E ko simba kaka sika Satan simba ki. Est-ce que parce Yesu azo simba Satan avant da soso avant datin? Ce qui est sur Simbia côté na kati ya famille wana miracle changement bénédiction Nzambe salete Job a récupéré nyonso o abungisaki bana ko récupérer nyonso bungisaki récupérer santé na yo récupérer bana na yo récupérer confiance na motema mobali na yo o ebungisaki o esilaki récupérer confiance na motema ya mwasi na yo récupérer confiance na motema ya bana na yo banda ko récupérer nyonso o Satan yibaki yo zwa yango na kombo na Yesu tika kolela tika komitungisama
Bible lobi Nzambe azongisaki Yesusu na première étape. C'est moi koyoka message à boye vraiment que ceux qui nazaki na likolo pasi ceux qui na bukanaki Nzambe azozongisa nga susu avant de nazalaki na malamu asalango pa na Job atindi nga na ebisa yo azosalango kati na yo azo rétablir ya yo pe santé azo changer yo vie ozo zonga na comme na première état ufanda ndako zo lelo lobi Nzambe nga na suki na okende wapi na suka api vina nge suki nazalaki boye te me nakomi boye ndenge nini ozo zonga na kati na volonté na Nzambe ozo zonga ndenge Nzambe alingaki ozala ozo zonga ndenge pensé na Nzambe ezalaki pona yo anga ba faire na ngai baby ozo récupérer ozo zonga lisusu mobali ya mbongo mwasi ya mbongo mobali esengo mwasi esengo yamba changement wana na kombo na Yesu yamba grâce wana na kombo na Yesu yamba loboko na Yesu parce que ezoko leka na kati na ndako na yo ezoleka na misala na yo ezoleka na nzoto na yo ezoleka partout yo zotambola loboko na Yesu eza wana Nzambe aza capable ya kosala au-delà ba pensée na yo Job ayeba kite ndima ki pete azaki pe ko kanisa te ke Nzambe ko kai ko rétablir ye lisusu pour ce zongi kitoko peut-être yo poza pe na ba makwanzo bimba makwanzo so comprendre te mais Nzambe aza capable ya ko rétablir yo susu pour ce zonga susu kitoko lokola ya bébé tika souci programme oyo tango zokota souci libanda tika souci aza Nzambe o na pokwa na lelo aye pona yo le boko nezoleka sentir présence ensemble le boko na Nzambe ezoleka esika nyonso Satan simbaki le boko ya Yesu ezoleka wana ezotia guérison ezotia délivrance nini ezolelisa yo tika kolela nazo répéter on peut na kobando répéter tika kolela tika komitungisama Nzambe azozongisa on état ya malamu na santé ya malamu na état ya malamu yamba grâce à Nzambe wana na ndako na pokwa na lelo yamba grâce à Nzambe na vie na ona pokwa na lelo yamba grâce à Nzambe na bomoi na yo yamba grâce à Nzambe Nzambe tanga sala ki Job grâce Job a sepela ki amona ki vraiment que passe et la moni mais lelo na moni nkembo na Nzambe yo petango zo mona passe wana yeba que lelo grâce à Nzambe kiti okobana ko vivre ce kembo na Nzambe lokola Job a vivre comment ki ko vivre kembo na Nzambe yo pe banda ko vivre kembo na Nzambe oyo nkembo na Nzambe kitakati na vina yo na kombo na Yesu banda ko mona ko témoigner nkembo na Nzambe loba ya solo zambo za malamu osala kana kati na banda na yo bien-aimé pour ça motema no pa ina Nzambe parce que na ndimi ete Nzambe ati changement na vina yo na ndimi ke le boko na Nzambe simbi yo esimbi libota na yo aye ko telemisa yo lisusu nandimi miracle na Nzambe za na liboso na yo nandimi na miracle na Nzambe za kati na yo kati na libota na pusa motema no pa ina nkolo nalingi na bonde la po na yo tobosana te bien-aimé na Jacques chapitre 5 verset 13 à 15 Bible lobi moto azo souffrir to bonde la po na ye moto aza malade abelela ancien église ba bondela akobikisa nalingi na bonde la po na yo yo moto azo souffrir nalingi na bonde la po na yo yo moto azo bela nalingi na bonde la po na yo moto azo mitungisama
Nalina bonde la pona yo yo mutu ba démon bazotungisa yo. Kanga miso siko zwami. Tia loboko na ona motema. Parce que nguyena nzambe ko simba yo. Nguyena nzambe ko délivrer yo. Alléluia. Seigneur, le grand Dieu de la Bible. Na pamboli nzambe na pesio merci. Na kumisio parce que ozali nzambe otindi so message a pokwa na lelo. Yo lobi na mukanda na yo papa. To bonde la pona babeli bakobika. Nzambe na eko bonde la pona batu nyoso baza malade. Batu nyoso bavani na kati na ndako. Batu nyoso bayoki message oyo. Babiki sama na kombo na Yesu. Bato baza na souci. Nzambe longola ba souci au nom de Jésus. Ba o bazoko souffrir. Nzambe baza la délivrer na kombo na Yesu. Ba o Satan asimi misala na bango. Asimi banzoto na bango. Na eko longola loboko na Satan. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, baza la délivrer, bazwa kimia, babiki sama, au nom de Jésus. Esika sato zalaki ko opérer, esika sato bandaki ko sala, esika sato bandaki ko kanga, na bengani yo, na chasse yo, au nom de Jésus. Zambe kimia ko takati na mitema na bango. Baza la délivrer siko na kombo na Yesu. Ba faire na bango banda ko tambola. Misala na bango nyonso esimba. Échec, esprit à échec, na grandango sans effet na kombo na Yesu. Nzambe a partir à lelo. Année oyo, ezala année oyo bamona nkembo na Nzambe. Ezala année oyo batatola ke Seigneur Jésus-Christ ozali Nzambe na bikamwa. Ezala année oyo bakumisa présence na yo, hallelujah. Esika bazali Nzambe, ba o bazali kokoka kotelema te. Yozo ka mongongo nanga otelemi na kombo na Yesu. Ba o bazala mbetu bazala kolala Nzambe batelema na kombo na Yesu. Ba o bazoko kolia te babanda kolia na kombo na Yesu. Ba o bazoko koloba te baloba na kombo na Yesu. Ba o bazoko koyoka te bayoka na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ba o ba déclarer ki ba ba médecin ki bazoko kufa, ba ko kufa te au nom de Jésus. Seigneur, pesa kimia na ba famille o ezolela. Ba famille oyo ezana kimia te kitisa kimia na okati na ba famille wana pesa kimia na ba famille oyo bazala ko swana nzambe pesa bango kimia na bike nzambe ko sala pesa kimia na ba famille oyo bazolela bana nzambe na pokwa na lelo pesa bango bana. Merci Seigneur parce que na bike ko sala minene kati na biso bande ko nyoso balandi message oyo baza ko bikisama baza ko pambolama bazo récupérer nyonso o ennemi abotola kibango nzambe na ndimete o rétablir ba vie na biso nyonso pe ozongesi biso na premier état selon volonté na yo pambolama po to nzambe na kombo na Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Kozanga kate na programme na biso na yebi ke Nzambe a consolé motema na yo. Na yebi ke message ezaki pona yo. Yo muto leli eza délivrance pona yo. Nzamba consolé motema na yo. Nzamba pambola yo. Nzamba kanisela yo. Oza déjà kobikisama. Oui, ba bien aimé na biso, communiquer na biso. Je pense que papa Nabiso a côté yango asala musala kitoko papa maman Nzamba pambolo bomoko mboka de nazoba toujours na ta charmante épouse que j'aime beaucoup Nzamba kansela bino mingi programme église que bandole kawana toza na Stockholm na église Mepsa ezana Friange qui te bandaka na 10h jusqu'à 12h30 bozang sate boya bato bazana na Stockholm ozana besoin ya prière to bon de la pona yo ozana situation moko monique ozana besoin soit to beng sa maman Sephora ou benganga il faut toujours ko téléphoner au une église pe to ko bon de la pona yo to wendre yo na l'huile d'onction et que nzamba ko salo susu ba grâce ebele église mep samso sezana yete borde na zoloba na area Selma na bus numéro 19-18 na nzela na ligne ya Baka plan tobosa na te kuna na mepsa yete bord église qui te bana l'après-midi 14h jusqu'à
16h30. Lola et mon abino. Vraiment, nzamba pambola biso tolandi émission oyo. Nako pambola vraiment bomoka mboka parce que nanzela nango nanzela na bomoka mboka tozoka message. Yozo pambolama ngapi na so pambolama batu nyoso bazo pambolama eza ngolu yango wana tokoki kozangisa te kolandaka programme ya bomoka mboka. Tokoki kozangisa kate tango toyoki ba message tango tozomona émission bandi tokotaka toujours parce que eza oyo ezo sunga biso pe ko sunga biso bomoka mboka Suède nzamba pambola bino toza kaka na Suède te na komisaki nzambe parce que komona toza na Belgique parce que bande kwa Belgique bazo travailler makasi papa na biso fin Jean Belva nzambe akanisela yo apambola pe mama na biso Lorienne na kin parce que bazo partager ba message pour na lokumu na nzambe en tout cas nzamba pambola musa munene bozo sala na ba conseil na bino pe na émission de bosepe na ngonga vraiment na sepe na bino makasi na musa munene bozo sala na ebike lola ekofuta bino pe ko kanisela bino nzamba pambola ba femme engagée ba femme engagée oyo wapi mama Sephora zoko sunga nazoko enseigner et que na lingi pe ko profiter ko peut sa communiquer on a ce que sentir que olingo kota na groupe ba femme engagée okoki ko benga biso toza na Facebook na biso pe wana okoki ko benga biso ekutaka nango lo côté ça nango problème te ezakaka oye okoti na yo obandi ko bondela obandi ko zwape enseignement basi na nzambe baza pembeni na ngai nzambe azosa la grâce na nzela na message pe na nzela na ngolo nzambe atekati na ngai bazozwa enseignement en tout cas bazokola na makambo na nzambe soko lingo za la moko ya famille ba femme engagée dans l'œuvre de Christ yaka kokuta na biso benga ngai eke toko kotisa yo toko yeba ndenge ni ya ko aider obanda ko prier na biso to bondela na nzela na Skype nzambe pa pambola bino nyonso bolandi apambola bana nyonso amepsa vraiment na lingi bino mingi nzambe apambola chéri nanga apôtre Dido Likenja que j'aime beaucoup oyo azo soutenir vraiment makasi pe nzambe apambola Afrique na biso nzambe apambola pe Suède na kombo na Yesu vraiment je pense que tokuta na mbala sima et que lola emona yo lola efuta yo nzambe abatela yo butuna lelo eza butuna kimia ane oyo peza ane ya kimia pona yo ozala mobali esengo ozala pe mwasi esengo na kombo na Yesu que Dieu te bénisse tukute mbala sima. Ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va.